Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba Olenkumu na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batilaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moi tokutani susu mokolo mwa lelo comme c'était prévu pambate mokolo lelo tolobaki tokolancer vidéo pona kosala losambo ya canalisation. Losambo ya canalisation ezane, losambo ya canalisation ezali bakoko na biso ebandela mokili batikaki programme déterminé ya makambo etali les secrets ya livre des morts. Cela veut dire bakoko batikaki mibeko oyo ekotambwisa makambo etali liwa na kati ya bomoi pe ya bomoto ya bato banso na kati ya mokili. Cela veut dire chaque peuple aza na procédure na ye ya kolelela bibembe ya kosala suivi des morts. Ça veut dire culture na biso batu mwindu na ba européenne eza ndenge morte. Kasi lelo to moni ba européen ba brise culture africaine bazui ba instrument ya culture na bango oyo condamné évolution topé revenu de bénédiction et culture na biso ba incliner en na kati ya culture na biso ba instrument o ba tie na kati ya culture na biso ba tie ba croix tolobaki bakoko bakundaki bembe na ba croix te. Donc soki biso lelo yo to négliger façon o bakoko bakundela ka bibembe tokomi ko utiliser ba signe ya batu mususu pona kokundela bibembe tokomi ko utiliser ba nzembo ya batu mususu pona kokundela bibembe elingo lobake ba bibembe ana nyonso e bandozala détourné topé e bando kende na ba monde diabolique parce que ça na procédure normale ya cycle ya sanza o nzamba salaki pona kotambwisa parcours des morts. Yango lelo to sanganaki awa pona to sala losambo ya canalisation par rapport ininga na biso kuna na mboka Allemagne koko malala mafolo atikaki biso depuis le 20 janvier. Et na procédure bakoko na biso bande ko kambela makambo etali liwa bazaki so mutu akufi na premier jour bato bazoko lela na troisième jour déjà il faut tout ça la losambo ya protection des morts pona to batela molimo wana na temps oyo banda ko tambola partout pendant 28 jours avant et se déplacer et kende siko na ba monde des esprits et sika to utaka. C'est que biso nyonso avant to ya na kati ya mokili to zaki esprit to utaki na ba monde wana ya milimu oyo bandaka mokili et lelo na ba monde wana l'esprit koma ebele ba catégorie nde na ndenge me bazo kotambola na répartition des programmes administratifs ya trône Nzambe pamba te Nzambe nde apesaki responsabilité après la mort so to tamboli malamu milimo na biso ekozonga koto to utaka pona to koma ba serviteur naturel. C'est que tous en a deux parcours physique na parcours spirituel. Na parcours physique à tolobi mutu so akufi ausaka 28 jours. Premier jour o ya kufi biso tozoko lela ya zoko rouler na tinela na libulu ya tourbillon to benyango libulu ya tinela molili to pe tinela molili pona akoma na siège oye kokende kofongola emisu po amona sikoki akomi séparé par rapport ya monde physique oyo et na monde oyo ya détente esika besprit ya kozwa bato pona komema bango sikoyo na ba différentes directions planétaires des esprits. Et ndeko na biso ko malala kufaki le 20 janvier nde tosalaki prière ya protection des morts na troisième jour et tolobaki déjà que toujours calculé pendant les 20 jours ya kufaki ti
banda le 20 oyo ya kufa kiti banda le 20 oyo ndeko na biso akufa kiti lelo le 17 tokokisi lokwa 28 jours tolobaki mabombani ya liwa ya biso bato na kati ya mokili ezoko parcourir na détermination de la ligne. Pourquoi tolobi bon? Parce que mutu soki akufi na premier jour ako rouler na tunnel ya molili na journée wana premier jour ya kufi biso tozo lela mais ye azoko kende na kati ya tourbillon wana ti akekoma na siège général oyo et de tataka ba esprit pona milimo bando yo ozwa bango kuna ba milimo ya solo kapé bazali milimo pe ya divinité bazali donc eza lokola terrain neutre. C'est mutu so akufi na mokili le temps biso to lela et to lobika ye azoko rouler kuna koti na couloir moko ya tourbillon et komema eti na terrain neutre wana koto ya kokoma misu na ye kozala ya kokanga et misu na ye ntango eza ya kokanga so akomi na terrain neutre wana moi ekoya na puissance ya 5500 degrés 5000 ampères ebetie na misu et misu na ye wana ekofungwama kuna place oyo akomi na terrain neutre et so misu na ye efungwami nde akomona sikoyo bokabwani ya monde physique oyo azalaki to mpe ya monde oyo biso tozali na bisika oyo akomi nde kuna sikoyo akokutana na baesprit oyo ekoya kozwa ye tolobaki 14 barrières eza kuna ya baesprit divine toza mpe na 14 barrières ya baesprit diabolique ça veut dire baesprit diabolique bazali bakelama na nzambe te me bazali batu kaka oyo bayaki netinda ya nzambe me badeviaki baprincipe na bacaractère ntongo bakufi milimo na bango ya moye ezonga esu na bamonde spirituel divine eza te parce que babebisa ye baprincipe mbamo milimo wana ekebatama eke kokopie kaka makambo oyo nzambe azotambola nango na réalité na ye bango mpe basali siko oyo bango na ndenge ya négativité oboyi bakoko fimbo kekele oswai na kongo nzala na libumu yango bakoko basalaka na troisième jour il faut basala losambo ya protection des morts parce que makambo ya liwa na kati ya bibembe bamatanga batu ndenge na ndenge bazoya kovanda wana et mutu azoya na mission na ye parce que batu mosusu bazoya mpona bacapturer esprit wana bakeye nango bakeyesa nango bamisala ya déviation batu mosusu mpe bazoya mpona bazwa kaka étoile ya mutu wana akufi batu mosusu bazoya wana baza na demande ya esprit o bango bakolabora na bango le mosusu bazwa kaka mai ya ebembe wana ntango baosokola ye ya profita azwi mai donc makambo eza rebele lisanga ya banecrophage mpe bayaka na kati ya bamatanga mpona kosala programme ya kolandela ntango biso bavivant okekunda ebembe bango bakende na nsima ya retour na biso na kati ya basimitiere mpe babandi kosala batransformation mystique bakokoma bampese bakokoma bainsecte bakokoma baibu bakokoma baaigle bafourmi et bakodéterre corps wana mpona kolia bapartie du corps nde tomona ale mosusu ebembe bakunda eme boyokuta badeteraki yango baleba misu wana ezali ekiri ya banecrophage sikoyo bakoko balobaki mpo toprotege bamort esengeli torespecte banzembu ya kolelela bibembe parce que chaque peuple aza na banzembu na kolelela bibembe mais baafricain lelo oyo banéglige banzembu oyo ezokotisa bango na baconnexion spirituelle na bango banzembu oyo bakoko na bango batikaki bango bazwi banzembu ya bakretien batie na kati ya kolela bibembe tolobi ebembe nyonso oyo bato bazolela yango na banzembu ya bakretien ebembe wana ekozonga lisusu na monde ya nzambe te ekozala dévié eke na bamonde diabolique eke na bamonde ya baesprit diabolique européenne parce que lorsque on est vivant bozoservir bango bozopesa bango lokumu bopesi bakoko na bino mukongo donc ntango mpe bokokufa mbala moko boza lié déjà na lien wana ya mysticologie moye bokende su mpa bakoko eza te pamba te nzoto na bino to bomoi na bino mpe bomoto na bino elati bosoto bakoko bazwaka bato oyo bazali petwa parce que tolobaki biso nyonso na mokili mobimba mitolo na biso esimbami na monde spirituel epai bakoko oyo babandaka bafamille na biso avant biso toya ana mokili donc mutu ntango obotami bakati yo motolo na wana reste nango etikali source nango na etikali mpa bakoko na yo moko mutu wana kokufa bakoko bakobenda motolo wana donc bakoningisa yango place bango bazali
motolo wana ekokoma chaîne d'attachement pe ekoya kokanga mowei na motolo na ye parce que eza limero moko ekobimisa ye sikoyo banzoto nyonso oyo aza nango na kati mpona emema organisme plasmétique kuna na monde ya bakoko par rapport ya détermination ya jugement. Et bakoko batalaki après 28 jours, sur 28 jours ekoki nde baosala sikoyo losambo ya canalisation kotindika molimo wana eyambama epai ya bakoko mpona esala continuité ya misala seke bato ntango bazokokufa ana mokili koto bazokokende kuna na monde spirituel tozoke continue misala ya koyaka kosungaka lisusu bato oyo batikali na bomoi nde tobengi bango baserviteur naturel bazokoaccompagne biso oyo totikali bavivant parce que bango bakomi na bacapacité et soki togarantir to mpe togarde bondeko ya biso na bango nde babando kobimelaka biso sikoyo temps en temps mpona kopesa biso sikoyo capacité ya bamakambo oyo peut-être biso tozokomona te to mpe tozokoka kosala te parce que bakomi baesprit eza réalité naturelle oyo nzambe asalaka yango tolobi sikoyo ke mpona torespecte to mpe totindika baesprit na biso to mpe bamort na biso bakenda kose retrouve na bisika oyo toutaka bazala dévie te na baesprit diabolique esengeli to respecte banzembo bakoko baleyelaka bibembe na bakongo bana banzembo o balela bibembe balela bibembe na nzembo matu Samuel te parce que bakoko ya bakongo batikaki deja nzembo ya kolela bibembe na kikongo wana eza banzembo ya bomoto mais na bonzambe pe toza na banzembo oyo tokopratike mpona kogarantir stabilité ya esprit wana bato mabe ba utiliser yango te yango tozosala lelo losambo ya canalisation parce que ndeko akokisi 28 jours tozokotindika sikoyo molimo na ye wana ekambama epai ya bakoko ekende na mokili ya bakoko mpona kolia lipati ya suka na bakoko mpe asalaka continuité seke mpona to empêcher sikoyo bainstrument colonial to mpe européenne oyo ezoya kobriser logique fonctionnelle ya bakoko na biso mpona biso to se retrouvaka na rendement te esengeli to respecter banzembo olela bibembe na bakongo baza banzembo olela bibembe na bandundu baza banzembo olela bibembe do matribu nyonso ya Afrique toza banzembo olela bibembe et soki to respecter banzembo na biso nde to regarder bondeko ya libela na libela na bato bazokokufa bazokende parce que na définition to lobaye que les morts ne sont pas morts biso bato toza lokwa bambuma nzete tokenda pe tozonga ya mibale bako bakunda bibembe na bakroa te parce que tobaki croix ezali antenne magique ya Rome lokwa batia yango na kati bamboka na biso bazokocontrôler biso pe ezokopesa permission na communication ya bandoki nyonso ya mokili mobimba totangaki 19 sortes ya bakroa tobi croix oyo ezalaka na église aye wana nde babengi antenne magique ya tous les sorciers donc ndoki nyonso azokotravaille na fréquence ya croix wana mpona base communikaka mpona badétruire mokili mpona empoisonner mokili même na distance c'est qu'il faut to longola ba croix parce que croix oyo eza na église babengi croix latine donc croix latino-grec bon si na ba grec ezosala nini na mboka parce que bato baobunda komba bazokanisa ke komba bakomene yango kaka na politique mais tozoloba ke tozali na minyololo spirituellement mpona to libéraliser na politique esenge tobuka na minyololo wana ekangi biso spirituellement nde kofongola kaboshi ya bomoto na biso mpona toza na détermination ya koréaliser etinda ya nzambe oyo ebombama na kati ya bomoto oyo ngai nango toza nango e bakoko bazalaki soki basilisi prière ya lelo oyo tobengi lokola canalisation des morts na baplanète ndenge na ndenge oyo tokendaka par rapport ya genre des esprits oyo ozali parce que tobaki tozaka na 4 catégories bato tuna mokili tozaka na moto tozaka mopepe toza na mai toza mabele mais la définition to explikaki tolobaki ke ba esprit nyonso baza bakisimbi te parce que bato ebele toyoka bango balobaka kaka o bisimbi ya moto bisimbi ya mabele bisimbi ya mopepe bisimbi ya mai tobi na bokoko na biso bisimbi bazali parce que par exemple koko mbengu azaki kisimbi mais azaki mwana o awutaki na mai bakoko nde baye batie na libumu ya mwasi pona ya botam après azongi na ye na kati ya mai mais toza pe na esprit géant yo obenge kisimbi te
Donc, na ba kisimbi. Ensemble, nous sommes ba kisimbi, na baza ba esprit. Mais il faut to kabola siko ke ba esprit nous sommes baza ba kisimbi te. Parce que l'esprit géant bazali, l'esprit amikuse bazali nde bakoko babimaki na 1959. Bomwende bazalaki. Mais bakoko o babimaka tango mama kimpavita azwaka verti ya ko lokota mvulusi kimbangu na zamba ya royaume Congo ba protégeaki etina mboka bazalaki ba géant. Oboyi bakoko fimbo kekele osoye na Congo nzana libumu. Donc tobisoki tosilisi procédure ya mukolo lelo losambo ya canalisation il y a un esprit de mort vers planète déterminée, topé définitif. Ndé bakoko bakote esko na ba procédure il y a ko absorber bakasiko ba énergie wana. Troisième procédure, ça veut dire ah tozolo bela procédure ya mibeko bakoko batamusela ki makambo etali ba mort ezalaki na ba procédure au premier procédure tant muto akufi pour na protéger face ya bato misala mabe ba dévier esprit na été ba ça lo sambo ya protection des morts. Après le sambo protection des morts, va calculer 28 jours. Il y a parcours au moli moani zoko telengana parce que ekena pa ba kokote o kendende lelo. 28e jour. Nde ba yo sa sikoyo lo sambo ya canalisation pona kotindika moli moana ba koko ba batela yango milimo oyo ila de la makambo ya ba wei ekumba yango na mokili ya ba koko sans que batu ya misama be ba deviant. Na sima il y a le sambo à l'élo, nde to kotisko na troisième procédure, il y a le sambo, il y a absorption des esprits. Ça veut dire, ba kotisko na makambo itali, ko invoquer l'esprit wana, ezonge la kabango soit, ebime la kabango pona, basa ba accompagnement misala ndenge na ndenge oyo, bango bazaki namo. On doit être dans deux catégories des esprits, biso to lobe la contact na biso na esprit, ya paie-toi. Parce que bato musupe bana ba contact na esprit diabolique, esprit ezoko tinda bango batangisa ba makila bato, esprit ezo tinda bango bachela baninga ba piège, babo maka bato na kibolenge nyonso po na bango ba profitaka na reste ya continuité wana etikali. Parce que to ba bomi mutu, nzamba loba ye mutu fo umela akoma mubange mpaka. C'est que ba liwa onyo sto mona bato ba kufa ba jeune, eza liwa nzambete, yango biso botam sko pona ko déloger ba mitambo anyo su oyo ezoko limiter batu na kibolenge de façon to pesa batu favori à travers nguya nzambe o acha kat nangana yo soki to sosoli bozindo ya nyonso tu nde to kokamba bomo ipe bomoto na biso na tango molaye ya bovandi nango kat na mokili pona to nonga mokili malamu na bakoko bande ko kenda ba cimetière na troisième procédure oyo pona ko sala siko lo sambo ya absorption des esprits. Papa nanga kufa kala naza posa siko na ke na cimetière na ye ou bien na kenda déjà ko chamwa ba chrétien ko cha ba fleur ko bongisa ko cha bopeto eza déjà puissant parce que ils ont garanti contact ya yo na ye. Mais na cimetière to bando kende na prière o to bengi prière ya absorption donc qu'est-ce qu'on a prière o yo ke na absorber énergie to pena contacter molimo ndeko nanga wana evandi na kati ya lilita na kosango na ndako to pe na kokesango na cimetière mais makambo ba cimetière bakoko baloba ke cimetière eza planète pona tokendaka kuna tokokendaka main vide te esengeli tokendaka na ba odeur suave ba biloko ya solo oyo tobenga lokola asan bakoko na biso babengaki mpaka na malasi tomemaka lokola baliseke fula bambondo bololo bapilipili ya mikie osangisi ata 5 sortes ya biloko ya solo okena sensoir na yo otumbi yango kuna ou bien omitumbelaki yango déjà na ndaku olati odeur wana parfumé et ko protéger yo siko efasi ya ba esprit mususu oyo ezoko traîner kuna na ba cimetière parce que na kata ba cimetière eza lié okenda kate ke olali olamuki parce que lelo bato bazokenda désordre na sens que babandi o comprendre bokoko mais bazoyeba na ko prévenir ba risque te malgré ça ba mwelo te parce que ils attendent déjà bakoko bazana biso nde bazoko poussa biso pona tozongela kibobiso parce que bamindele batile biso bamilimu ya bakoko na bango oyo bando ko empêcher biso to reconnaître makambo na biso te to za toujours esclave ya kolandela développement ya makambo na bango
yango bakoko baye pona babimisa biso na libaku wana nyonso nde balobi ke makambo nyonso tozana yango elonga nyonso bango deja basokolaka mokili oyo mais masonji nde ezipi récite ya bakoko na biso asiko foto kutana na récite wana il faut tolongola siko ba instrument colonial nyonso oyo ezipi mobimba ya bomoto na biso na baplan nyonso na badomaine nyonso na makambo tu ya mokili po totika siko libre nde tobanda okutana na reveni ya mobimba ya bolamu ya batu banso to pe ya porte du bonheur ya mutu na mutu nde tobike mpona okende basimitiere tobanda okende na baodeur suave parce que baodeur wana eza baparfum ya bakoko na biso babengi mpaka na malasi donc malasi ya bampaka odeur wana sikoyo etufaka bato ya misala mabe mwaye bapusa ya pembeni na biso eza te donc mpo tokende na basimitiere kokutana na bakoko tokosola na bakoko esengeli tokendaka nde na baodeur suave ascension oke mpe na losambo na oswati ya canalisation parce que bato ebele baokende kosala bacérémonie kuna mais omonake azokorespecte principe na caractère te moyen cérémonie na wana esimba eza te na bacérémonie nyonso tokosala à travers bokoko na biso il faut tosala yango na détermination ya logique oyo bakoko wana basekomunika na nzambe batikelaka biso mais soki biso tosali yango tozangisi baélément d'accompagnement aboutissement bandoko omonana te po bato ebele bazokende na basimitiere par rapport ya koyoka bamateya ndenge na ndenge oyo ezokoteyama oyo ezokolakisa bana ya Congo to mpe bana ya loposo moyindo bokoko bwa bango eza mabe te mais toza na problème ya baprincipe na bacaractère yango tobike mpona tolibéralize bamort na biso nyonso oyo bakufa to mpe bazali emprisonné na maboko ya bamindele esengeli tobuka bakroa nyonso parce que makambo ya liwa bandeko ezali na bozindo makasi pamba te eza na bato bazali kokufa lelo bazali dévié milimo na bango wana eza emprisonné ekei kovanda na baprison na Europe milimo na bango wana misusu bamemisi yango bakilo bamemisi yango batour ya bamachine oyo ezokofonctionne batechnologie baizini mosusu ezofonctionne na bamakila ya bato yango bomoni bazosala babiloko oyo ezocreye baaccident parce que badétruire principe na caractère ya logique oyo nzambe apesa ye ke soki totamboli na nkombo na ye nyonso tokosala ememela biso accident te ale bango bayibi logique wana bake babaloli makambo na ndenge na bango nde komopesa biso bacontre état certain donc mpona tolibéralize bamort nyonso tu bato ebele baza en prison na maboko ya bamindele spirituellement oyo bakufa esengeli tobuka bakroa nyonso moko tokobuka bakroa nyonso na basimitiere na biso ça veut dire bamort oyo baza na maboko ya bato tokomona bango bakobima e bato wana bazali baresponsable ya koemprisonne bamort wana makambo na bango nyonso ekosila carrière na mokolo yango wana donc tozolamuka mosala ezoya mpona konettoye Congo kobuka bakroa nyonso parce que bakoko bakundaki bibembe na elembo ya croix te bakoko bakundaki bibembe na banzete banzete lokola babaoba eza na basignification na yango bakoko bakundaki bibembe na bamabanga yango toyei sikoyo na mayele tosala le pierrerie du Congo dans les pierreries du Congo wana tosala barépartition rôle ya mabanga na mabanga bamabanga nini oyo tobanda kotia na basimitiere parce que toza bamabanga ebele bachrysolite ezali batopase ezali baémeraude ezali ekamingi te tokosala bavideo tokolobela bapuissance oyo ebombami na kati ya bamabanga wana donc bakoko bazali na bamabanga oyo bandaki kokundela bibembe bakoko bakunda bibembe batiaka or yako omoni bamindeli ntango bandaki koya na kala bandaki ko déterrer batombo ya bakoko na biso oyo bazalaki bamfumu to mpe oyo bazalaki baroi mpona koexploite na baor oyo bakundela bakoko wana orke baor wana bakundelaki bango ezalaki mpona protection parce que or kako bozo komona eza na nguya ya koprotege mutu mpona bato ya misala mabe baya kodetourne ye te e or wana azali kogarantir continuité ya pensée ya mutu na bino akufaki so bokundie na or ça veut dire pensée na ye wana etikali éternel na ekomi ya bomoi bwa seko na kati na bino bosala nde continuité ya plusieurs élévations
bako balela bibembe na ba bougie te batu nyonso bazolela bibembe na ba bougie tolobaki bougie ezali na lumière antécédent moya leki bougie na puissance na nzamba travaillera na moya travaillera na bougie te mutu akozwa bougie akotiango na makambo ya nzambe wana ekomi favori ya kopesa ba esprit diabolique nzela pona baya parce que baza attaché na lumière wana antécédent tolobaki lumière ya bougie ezali lié na sixième corps ou ezana kati nzoto abatu babengi corps antécédent na pesa na lumière antécédent corps antécédent to baki ezali sixième corps ou ezali léger ezana kati na biso batu yango mutu ezoko pesa permission na ba fantôme ba vampire ba sorcier ba tomisama mabe ba procurera na ngoto pe ba tambolaka na yango après la mort donc so batu ba kufi mutako mobimeo na maseke yebaka ya travailler na corps antécédent so kuta ino bwagele mai ako disparaître et réaction ko sale me ko za lokola moto bwagele ngo mai e kufi me e bimisi milenge bele bango bakokaka présence abatu te bango babangaka pamba yango ba vivre na ba secret faux na chambre moko secrète ya bimela ko kuna kati mo ale mso bimelo nguma aoya kuna aibso alobi non tshela nga bana 10 ans 5 ou bien 3 pona na sanzela ba ombongo parce que makambo itali magie akosanza ba mbongo ya banguma e bandaka epa ya pape moko babengi pape d'Avignon ye abandé ko sacrifier bana ya 8 ans kuna na Rome dans na chambre moko mystique oyo banguma e bandé ko ya obima na kati enguma wana azali na demande ya 8 bana ya 8 ans oya bando kotela nguma ana na chambre so nguma ana valer bana wana aprende asanzela mbongo na chambre mobimba e maji wana tilelo ezoko exister eza na maboko ba évêque nonsko to beke biso to yesko poto condamner bato anyo su parce que ba évêque bazali bato misala na soloka basango bazali bato misala na soloka parce que bango nde mutu ba produit qui pede na mokili ba maser bazali bato na soloka parce que ba premier maser o bayaka na 1891 kuna na Kisangani babenga ba banamu bazaka basi déjà o mabele kweya kasi bazui ba jeune fille na biso mabele telema lokwa maseka mboloko bakena baona bakuva lelo bana basi wanyo so mabele za kweya ça veut dire misani ba osa kuna ba osa misana nzambe te mais bazali ko sunga basango na makambo itali baposa nzoto parce que basala ba chambre secrète ya kosa batuke sango abala kate nzoka na loi ya nzambe balobaki mobala yaki pona produire bon yo loi nini ozoya nango na kati ya mokili ya kokondane mutu abota te abala te po nini po nzambe na bino nde mutu apesi ba loi wana ça veut dire nzambe wana toye kokanga ye pe toye kolongola ya za nguya te po azali na babikila kila lokola banganga ya kisi nzoka nzambe na biso tozolobela nzambe mpungutulo na manza vele azakana ekila te ekila na ye atie na kati ya bomoto na biso pona tososola mabe na malamu eyo moko pona soko kosala malamu nde osepela na nzambe elongo soko kosala mabe ekokondane yo a la longue pona otika yango ozongela malamu tala tina oyo biso osanga mokolo lelo tozobeta losambo pona kokanalize molimo ya ndeko na biso Koko Malala na watikaki biso depuis le 20 et les 3 tosaki losambo ya protection des morts les londe tozosa losambo ya canalisation après tokolobela mwa mokie parcours nini oyo elekaka na ba monde oyo bakufi bakendaka seke tolobeli interdiction à bougie il faut tolongola yango na kati ya Congo pe na Afrique momba parce que ezoko briser mibeko o bakoko bachaki ya kolelela bibembe pe ya koprotéger bibembe pona bondeko na biso etika libela na libela pamba te bakoko batongaki bondeko uta lutendele pe babai bondeko wana eza attaché na singa motolo na biso pe ekolata ba génération nyonso tokoyemba 4 chansons pona tobeta losambo ya canalisation des morts après topesa pour moi maté ya mokie concernant parcours nini oyo elekaka na monde wana esika tokendaka donc a tozana pa premier parcours ya moto uti kolobela na bomoto tant moto akufi na vie physique makamni tokosala pona corps wana to esprit wana et rejoindre planète divine esika utaki
mais tant que esprit wana yokoma siko na siège auto bengi lokola terrain neutre esika misu na ye kofungwama to mpe akosekwa po asala continuité ya parcours l'esprit ko ya kozwa ye yango nde tokolobela siko awa makambo nini oyo eleka kuna na monde wana oboyi bakoko fimbo kekele oswaye na Kongo nzana libumu tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe mvidi mukulu yoka biso nzambe aba message nzambe abakoko nzambe abakongwa nzambe abakoko tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo abakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe mvidi mukulu yoka biso nzambe aba message nzambe abakoko nzambe abakongwa nzambe abakoko mosali na nzambe atika koima amona nkembo ya bomo ya seko mosali na nzambe atika kotongo amona nkembo ya bomo ya seko ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko kimbangu motinda mya nzambe na nguya akotaki na matadi mayo petwa mangongele motinda mya mvuluzi kimbangu akotaki na mangengengenge petwa ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko pa message batinda mya nzambe ya mpungu bakotaki na mangengengenge petwa baindo batinda mya olenkumu bakotaki na mangengengenge petwa ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo kembo nzambia mpungu kembo osi wasolwa kembo avidi mukulu kembo osi wasolwa zaya yoso kembela baba bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo kembo che maunga kemba osi wasolwa solo se solo nzambe ya bakoko bwa biso nzakomba olenkumu
Nzambe ya koko nzala mpanda, nzambe ya koko kitele kinabu, nzambe ya koko lukalakala mbele, nzambe ya koko mama Fatuma. Tobeleli yo na kombo ya milimo minei ya ebandeli ya mokili mobimba oyo basimbi nguya ya likolo na nse. Natina ete bakamba milimo ya bato banso oyo batiki biso na nzoto kino eyingela na mboka ya bakoko bwa biso, mboka ya bisengo, mboka na nzakomba solo, pamba te yambo tozalaki milimo nde olataki biso nzoto po na tokokisa mokano ya etinda na yo nzakomba o ebombami na kati ya bomoto pe ya bomoi o kabelaki biso uta boye na biso likolo nse. Longola bawei nyonso katna mitambu ya bazabolo, longola molimo we etikaki biso, molimo ya koko malala mafolo katina mitambu ya bazabolo. Natina ete milimo na mbindo ekanga ete pona kokotisa yo nzela ya molili, kasi bino bakoko na nguya oyo bozwaki ndingisa ya koyamba bawei nyonso o bakoyingelaka o mokili ya nzakomba solo, boyamba ene esengo nyonso. Natina ete moko na moko ya bawei akutana na bakoko ya yambo pe bakoko o babandaki mabota na biso nyonso, pamba te opesaki bango ndingisa ya kobatela basinga ya motolo ya mabota nyonso ya mokili mobimba pona bondeko ya libya na libela. Tobeleli milimo nyonso ya petwa ya ngwende kibokonja bakoko bwa biso oyo babatelaka bawei nyonso. Natina ete bakamba molimo ya koko malala pe milimo ya bawei nyonso na mokili ya molimo ya bakoko ya petwa pona bakota na misala ya kolandisama ya kosunga kabaye batikali na bomoi. Bondeko ya biso na bawei nyonso ya petwa makabwa te kaseti kala seko na seko, pamba te bakoko bwa biso botongaki bondeko ya solo elongo na nzakomba uta mboka lutendele pona kobatela bomoi pe bomoto ya bileko nyonso o ekoyingela na kati ya mokili mobimba. Botambusa molimo ya koko malala mafolo moi mwalelo na nzela ya ndoto pe na nzela ya bomoto o nzakomba pesaki biso, nzela ya kosaela misala ya kosunga mokili mobimba. Atambwa na biso tango nyonso pona komonisa biso bisika tozangi komona. Milimo nyonso ya bakoko ya petwa o batika biso na nzoto ebundela biso liboso ya milimo nyonso na soloka oyo bakotungisaka bomoi na biso butu pe moi. Bongalisa nzela ya koko malala moi mwa lelo na nzela ya kongenga na sanza na moi pona molili ebungisa ye nzela te. Natina ete akambama na mboka ya bakoko pona kotia pona kolia lipati ya suka elongo na bakoko bwa biso oyo bazingi ngwende ya kibokonzi na nzambe. Makanisi na biso ezala na bango elongo pona bazongelaka biso tango nyonso. Natina ete tokundola mabombami ya bisika to utaka pe bisika to kendaka pe biso to milengele malamu kobongisa etamboli ya bomoi pe etamboli ya bomoto bwa biso na kati ya mokili koboya mabe. Natina ete tozala petwa pona tokoba yenda na sima ya kufa bwa biso, pamba te tokokufaka te kasi tokokendaka mboka ya Nzambe pona kobakisa babokasi
oyo kopesa biso nzela tosongelaka bayo batikali na bomoi mpona kosungaka bango. Bolingo na yo Nzakomba Ole Nkumu elutaki mpona kozala na biso bato na kati ya mokili, nde opesaki bakoko bwa biso ndingisa ya kobotama mbala o mbala. Pamba te tozali lokola bambuma ya nzete, tokendaka pe tozongaka. Tina yango bakoko bwa biso balobaki ete bawei bakendaka libela te, kasi bazali kati na biso tango nyonso. Pamba te bazali milimo. Tobeleli yo Nzakomba na kombo ya mvuluzi kimbangu ya ntungunu akia Lwenga, likunzi ya elonga pe ya bomoi bwa seko ya bayindo banso pe ya mokili mobimba kwa fongola kibiso misu pona tokundola bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni ya bakoko bwa biso pona tomiyeba o tozali na tina ete tokota tokata minyololo nyonso ya badongola meso oyo ekanga biso nzela ya kokutana na bolamu ya bomoi pe ya bomoto ya bayindo nyonso pe ya mokili mobimba. Tobeleli yo koko ya yambo oya bandaki libota ya koko mao folo malala. Tobeleli yo na tina ete oyamba koko na yo na esengo nyonso mokolo mwa lelo, ningisa singa ya motolo na ye pona kobenda mobimba bwa ye na bisika bino bakoko bozali, pona kotindika mowei nyonso oyo bawei nyonso oyo elekaki batu banso na sima ya kufa. Totomboli lokumu na Nzakomba elongo na bakoko bwa biso likolo na nyonso na kombo ya milimo nyonso ya sanza, bazongisela biso bawei na mbala mibale pona kosilisa yenda ya etinda na Nzambe o etikalaki. Topesi matondo mingi na Nzakomba Ole Nkumu, pamba te akabelaki bakoko bwa biso linongi ya kokundola mabombami ya bozindo ya liwa pe ya mokili mobimba. Topesi pe bakoko bwa biso matondo mingi lolenge bakabelaki biso mabombami ya mokili mobimba pona toyeba munene na Nzakomba. Iloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso manso mapanzanaki pe manso oyo tobungisaki. Elikia na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko bwa biso, pamba te biso ezali elikia na bino ya suka oyo toye kotya mondelo na liloba ya nguya oyo botikelaki biso kati na pasi ya boumbu oyo eyingelaki tango molai. Tozali na esika ya kobombana te, kasi bobele oyo botie kati na biso emonana mpwasa mpona mokili endimela bino, mpona mokili elongwa na tembe, mpona pasi mosila tosepela na bisengo ya mobimba ya bolamu nyonso oyo Nzakomba akabelaki biso uta boye na biso likolo nse etikala se bongo mpona mokili mobimba. Oboyi bakoko fimbwa kekele poswaye na Kongo nzala na libumu totondo mpona Nzakomba elongo na bakoko na biso nyonso ya petwa. Totondo mpona bakoko nyonso oyo bakengelaka mambi matali bawei pe totondo pona bawei banso pamba te tokokufaka te, kasi bakoko balobaki ete na sima ya liwa esengeli tokoba yenda ya kolandelaka kolandisama na nyonso to pe bobengi suivi pona kobatela bondeko ya biso na bayo bazali kotika biso na nzoto, pamba te nzoto nde ekobebaka ekovandaka olilita, kasi molimo ekobebaka te. Totondo pona biso moko bana bilaka ya bakoko oyo toye kobimisa nyonso na mpwasa pona mbongwana ya mokili mwasika na tina ete nyonso ya mabe oyo ekolalisaka mokili mpongi elongwa kombo na Nzambe etombwama likolo ya nyonso pona tobuka mbuma ya bolamu nyonso oyo alobaki na kombo na biso pe ya bileko nyonso ekoyingela sima na biso.
totondo pona mokili mobimba pe baye o bakoya sima na biso pona okoba yenda na bisika obiso tokosukela liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko bwa biso ekotikala seko pona mokolo lelo tosalaki video uniquement pona tosala losambo wana nde ya canalisation eza ba procédure oyo tozolakisa logique nini oyo tokotambwisa makambo oyo parce que bato bazoloba kongo asika bato bazoloba bokoko mais bokoko yango mpona to bénéficier revenu ya bolamu nyonso balobaki mpona ngai na yo esengeli to respecter ba principe na ba caractère c'est que moto akufi tolongoli ba bougie tokolakisa minda nini lumière nini bako bande kosalela mpona makambo etali ba mort basalelaka bougie te parce que balobaki lumière ya bougie eza léger eza na nguya te ezali lumière moko antécédent ezokofavoriser to mpe ezokofacilite bato ya misala mabe bayiba l'esprit des morts mpona bamemaka yango na baprison nde tobayeke bato ebele bakufa te baza na maboko ya bato bato ebele baza kufa te baza na bandako ya ba-PDG baza na baplace ebele bato oyo bazokosala bamisala ya l'État bamusicien bato ndenge na ndenge bazokotravaille na baesprit ya bato bato wana nyonso tu bazokobénéficie na démagogie parce que mutu ntango babomi ye ntango na ye ekokaki te mpa nzambe mutu wana aza toujours na bomoi alokwa bobomi ye bokati ye bomoi na ntango ya mokuse to na katikati moya zonga mpa nzambe eza te siko continuité ya vie oyo ya bando kosala na kati ya molili parce que bolimite ye nde bango bazokoprofite nango mais mpona kosukisa programme na biso ya mokolo ya lelo tolobi makambo ya liwa esengeli toyeba yango mpona mutu nyonso aza na précision ya koyeba après liwa na yo kokende wapi parce que bapaster bazoteya bato na loyenge ke mutu akufi famille wana eza na mawa bango baoya nde kokumisa yezu kosala batapage soko toyebi ke banzembo tu oyo ya bakretien betaka na babibembe na biso ezali banzembo ya bilakeli mabe parce que ezali kobenda mawa eza banzembo ya mawa yango bomonaka soki nzembo ya matusa mwele ezokobeta mutu nyonso akoloba kuna ebembe ezali eza banzembo ya bisengo te soko toyei kolongola banzembo wana mpona tozongisa mobimba ya bokasi na biso tobungisaki parce que principe nde moto ekozongisa ya biso nyonso toperdaki sans principe tozalaka bawelewele makambo na biso ezalaka kaka indépendante ezalaka mobulu mais avec principe ekofongwela biso babozindo to mpe bagrandeur des affaires nde toba esiko baprincipe yango siko toye nango ke to respecte gouvernement andima tobuka bakroa nyonso na basimitière mpona kolongola envoûtement oyo evanda na mboka pamba te milimo ezali kotelengana mpe milimo ya bato ezali kokende na baprisonnement moyen ya kopesa biso continuité du parcours eza te nzoka nzambe na réalité nasala eke ata tokufi na nzoto me milimo na biso wana il faut ekende na siège ya milimo ya bakoko esika ewutaki mpona bapesa yango esusu nzela ezongelaka biso mpona kosala continuité to mpe kolamusa biso na makambo ebele oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Congo nzala na libumu tolobi makambo etali oyo tozokobenga lokola liwa makambo oyo etali lokola liwa bakoko bwa biso balobaki ezali na ntina mingi et balobaki esengeli ngana yo tozala na respect des morts asi bomona ba soldat so bamoni ebembe ezoya il faut alongwa chapeau na ye mpe akati salute des recommandations pamba te moto akufa akomi esprit akopesa ngana yo toza bavivant liboma kasi biso tokokopesa esprit liboma te e bakoko balobaki mpona tozala na nguya ya ko gérer makambo etali ba mort na chaque cérémonie de mort esengeli totambolaka na couleur noir et blanc ça veut dire couleur noir et blanc na aosala misala ebele parce que azokopesa respect ya ba esprit de mort on alinga na kende matanga tokufelaki ntango yo ozokende faut se protéger olati couleur noir et blanc na nzoto no atobombi otie sengle na oyo ya pembe na mo elamba moko ya noir na kati et c'est le côté mais l'essentiel couleur wana nde mutu et ko protéger yo face
ya batunde na ndenge yo kekuta na bango na matanga na parce que na kati ba matanga ba mumekano pe zalaka po tolobi batu ya ndenge na ndenge bayaka avec intérêt comment mutu aya za mutu famille na minote mais asombe bino ba café aluele bino mituka et bino na minute ya boyebi te pourquoi yo sa makamwa nzoka ya otse la bino piège tambo ke kunde bembe wana aye ba ka place bo kunda azan service ya batune oya otinda na butu ba ke julele monsieur eloko ya za ngo besoin na kati ya nzoto wana c'est qu'il faut gaspiller par rapport ya recommandation ya ba esprit nae on va pas baloba ke pona milimo ya ba oui ba to sabiso il faut travailler na couleur noir et blanc et journée de mort ezaka mukolo ya samedi dans mukolo ya samedi nde tozo ko travailler na couleur wana noir et blanc ba bengi yango plombe noire nde ba bengi couleur noir et blanc plombe noire oboyi bakoko fimbwa kekele osoi na kongonza na libumu couleur noir et blanc na azali pe ko salisa biso toujours parce que tolobi azali kopesa stabilité ya l'esprit na zona problème moko tribunal no ke samba na l'état lata couleur noir et blanc parce que bango pe kuna na bato couleur noir et blanc o bazo ko sambisa pourquoi ba tie bato wana o bazo ko sambisa balata couleur noir et blanc parce que yo mutozo ke samba na bango yo pe lata couleur noir et blanc o mona makamni ni ekoleka a partir ka ya couleur wana oboyi bakoko fimbwa kekele osoi na Congo nzana libumu obaki couleur noire azo représenter couverture du monde couleur blanc azali ko représenter espace a au moins ba travailler na ba couleur hôtel église kimbangiste kuna vert et blanc sur vert ezani to baki vert représenter ba nature nyonsto sur autant match blanc ça veut dire azo exploiter nature na kati ya espace mais na ndenga démagogie sur on a peut on doit utiliser pe couleur noir et blanc on doit utiliser couleur vert blanc mais ba Bible principe ya batna batu sengeli ezala respecter pour na to bénéficier ba revenir à malamu parce que ba o ba osana ndenga démagogie to na ndenga négativité ba o bénéficier pe ba revenu mo bo e ba ndo tinda ba toujours ba servir continuité ya négativité mais biso to lobe la positivité to loba couleur ya fête koko bolingo to présentaki jaune na rouge pour te présenter jaune na rouge parce que to ba couleur rouge azoko déterminer vie ya batu na kati ya mokili za couleur rouge mais sikoyo rouge wana otamboye moko te fois à l'accompagner na bisengo sikoyo eza na couleur nini bisengo eza na couleur jaune bisengo batu tout na kati ya mokili couleur jaune muta produire bisengo siko couleur jaune na azaka pe na kati ya sanza on to baki sanza o produire makambo ebele parce que a pe sa couleur rouge pour mona a commis rouge quoi makila ça veut dire azoko indiquer biso événement moko esalama tanto ya mutu moko munena okufa nde bomona ka Kabila kufa bomona kinde nini sanza sali na likolo c'est que nzambe azo solola na biso azo pesa biso biyano ya bamakambo ndenge na ndenge mais biso tozangi contrôle ya kolandela bilembo na parce que tozanga ki définition na yango batu na solo ka bayaki ko enseigner biso masolo moko ya surchargement to ye kolande gens sala kinene gens lobaki nene siko biso to ye siko pona gens a se justifier to yo ka sou jante abiso siko to ye na mukanda ya koko ilunga to ye na mukanda ya koko katanga to ye na mukanda ya koko kabongo to ye na mukanda ya koko nini to ye na mukanda ya koko kelani to ye na mukanda ya koko luvwalu to ye na mukanda ya bakoko na biso nyonso koko kasai donc en Afrique il faut ba koko kasai azana makambu na ezani avanda ka wapi pour le moment parce que koko kasai avanda siko na kata mai il faut to yeba makambu wana il faut to yeba koko nyangara zana koko otozoko donc toye kola bakoko na biso ni baza esprit ya mupepe parce que soto yebi bango automati na avion zotambola avion wana loko eza na accident ekozika likolo yo oza dana na secret ya bakoko na yo nini oyo ba contrôlera mupepe soko beleli akoko na ngai yo a contrôler mupepe ya osunga ngai aya bimission na avion wana avion ziki me yo kufite makambo yango wana ndezo ya na mokili parce que soko yebi définition ya milimo na yo na principe ya pratique à tout moment oyo kutana na likama oko se contrôler et ba ko assister yo directement donc makambo liwa bakoko na biso balobaki boy batu nyonso o bakufaka nakati ya mokili mutu akufi lelo basalaka 28 jours ya détente
na lilita pe na otezo benga lokwa terrain neutre. Na sima ako rejoindre planète ancestrale. Pe kuna soka ke na planète ancestrale akosalaka 7 jours nde akozala jugé. Pe akozala na ba orientation ya misala oyo ya kokuta kuna na planète esika oyo ya okende. Pona ko servir mokili comme serviteur naturel. Ya veut dire bakoko balobi ake mutu so akufi aosaka 28 jours. Na monde ngana otozali avant kende siko na monde wana ya esprit place to utaka. Dans première procédure, mutu akufi biso sai ba matanga to lelie na détermination ya 3 jours to sali lo sambo ya protection des morts pona ko protéger molimo wana bato misama be bayi ba yango te to pe ba ko tsaona misana bango ya mbindo te kasi ekamba meke na mokili ya bakoko na mokolo lelo 28e jour ekoki oyo bakoko baningisaka motolo pona eko ma chaîne d'attachement spirituellement eya koluka mutu akufi na tombi na place to kundaki ebenda banzoto na nyonso ya kati to baki mutu aza na 6 corps na kati ya poso o tozo komona poso oyo eza lokola enveloppe mutu aza nzoto o alotelaka ndoto to bengi yango corps causal. Mutu aza nzoto oyo ya visitaka ba planète babengi yango corps astral, pensée en observation. Mutu aza na corps électrique oyo ezali attaché na colonne vertébrale esalaka alimentation to pe absorption ya ba énergie soleil ya moi pona alimenter nzoto mobimba mutu akomo grand complet. Mutu azali na corps ésotérique. Nzoto oyo ezokopesa écoute pona matoi na biso yoka pona mutu ayoka ngongo to ayoka muninga na ende ngazoloba. Écoute wana eza corps oyo ezali ésotérique. Et toza na 5e corps to bengaki corps sublime. Corps sublime tolobaki ezali nzoto o nzamba pesa permission na tu nyonso soki mutu akufi aza petwa akufi na makambo mabete makambo molili te ake na monde spirituel nzoto siko oya bando ko se promener na yango na permission nzambe yango na nde 5e corps o babengi corps sublime ako bimela yo avant ino toute la journée omoni penda mutu normal e yaka na déformation te. Eroya normal oko kipula kufa ki so na bimelo omona ngaka kipulu ndenge na sabo mais nzoto wana lati za corps sublime mais e copier kaka façade na ngana mobimba na ngande na salaka eza na ngone kilate ako bimelo boza 10 personnes a interdit 9 personnes ba mona été yoka mutozo mone bozo solola ako bima pe apesi permission ba tout nyonso ba pembe no ba mona yi de ba bengi corps sublime. Donc ils ont dit corps on a sa permission ba tout o ba zo kufa peto na misala mabete ba tout ba zo ke na monde ya nzambe ba kombe esprit na bango asko ba ndo bimela biso ba ndo utiliser nde corps wana 5e corps to bengi corps sublime. 6e corps nde to bengi sko corps antécédent ezali corps léger oyo ba diable to pe ba to misala mabe ba fantôme ba vampire ba profitaka na yango to pe ba sillonaka na yango to pe ba circulaka na yango après leur mort. Mais to bisko corps antécédent loko eza léger eza na lumière antécédent ezo na ba déformation mona muta kufa ki metanga bimelo na maseke d'office muta na za susu na voix ya nzambe te muta bimelo na mapapu d'office muta na za susu muta aza na voix ya nzambe te parce que aza muta atambolaki à la contre ya ba principe na ba caractère ya itinda na nzambe yango to bisko ke batu nyonso o bakufaka donc mutu so akufi basala kaka 28 jours na 28e jour wana rotation sans esili aza na détente kuna na lilita pe na siège o tozo ko benga ya o tozo ko benga lokola siège moko o eza réservé ya milimo dans détente. Et kuna siko tolobi ke batu nyonso o bakufaka basala ka 28 jours ya détente na sima ba rejoindre planète dans mokolo lelo nde koko na biso malala azokende siko na monde des esprits ya bakoko
Nato bisko ke soki batu nyonso bakufi, mutu akufi asali 28 jours ya détente suna na lilita pe na oto benga terrain neutre oyo e yambaka batu nyonso tango bakufaka va bakenda ba destination finale. Na sima batu wana ba rejoindre to mowei mutu akufi a rejoindre planète à partir ya manifestation divine oyo kosalema bakoko baningisi motolo na ye. Bakoko babandaka famille na ye to baningisa motolo na ye mbala moko e kokoma chaîne d'attachement chaîne wana e kobima e koluka mutu ata bakundaki na États-Unis ata bakundaki na France ata bakundaki wapi ata banyau baliaki ata balion baliaki yo mais bango motolo wana eza toujours na attachement ko ya koluka mutu ti na lilita na place bakundaki e bendi ekangi na motolo a ebimisi banzoto nyonso ya kati ememi yango kuna na mokili ya bakoko. Natobike mutu nyonso soki akufi asalaka 28 jours na sia mabele ya détente na lilita pe na siège oyo tobenga terrain neutre kasi na sima ako rejoindre planète ancestrale ya bakoko esika towutaka pe kuna na kati ya planète neti ko malala ndenge akokende lelo akokoma pe kaka lelo après akosala 7 jours kuna nde bakojuge par rapport ya etamboli nini oyo otambolaki nango na kati ya mokili. Siko jugement eza teke bafongoli livre bazotangelo bamabe no osalaki tolobaki na nzoto na biso batu tangu bakoko na yo oyo babandaka famille bakoningisa motolo na yo motolo wana ekomi chaîne d'attachement ye ekangi yo na motolo na yo eza numero moko ebendi yo ebimisi makambo nyonso oyo oza nango na kati ekesikoyo na planète kuna na planète wana kuna sikoyo bakozwa makambo no nyonso oyo motolo ebendaki bazwi siko appareil moko tolobaki plasmétique ezaka pembe na motema ezali appareil magnétique yango moto ezali na mémoire d'enregistrement ya makambo to tosaka na mokili obomaka ye azokoenregistre oza na filme ya makambo nyonso oyo osala ntango okufa kuna nde bakokela biso filme wana parce que bakolongola appareil wana plasmétique batie yango na circuit nango e komi olakisa lokola télévision yo moko ozomona mabe na malamu oyo bandaki kosala so osalaki mabe okei na condamnation ya prison so ozalaki malamu okoti sikoyo na badirection ya continuité ya misala comme serviteur naturel oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na konza na libumu yango tobike bato nyonso oyo bakufaka basalaka 28 jours ya détente na lilita pe na terrain neutre na nsima bako rejoindre planète ancestrale pe kuna bakosalaka 7 jours nde bakozala juge pe bakokota na orientation ya misala oyo bakokuta kuna ça dépend ya genre d'esprit oyo ozali mpona koservir mokili comme un serviteur naturel oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na Congo nzala na libumu tozwi premier jour ya arrivé ya mowei na kati ya planète makambo ya kosala donc mutu neti akufi neti tozolobela koko malala lelo dernier jour na eza lelo azokende sikoyo na monde ya bakoko kuna ya monde ya bakoko sikoyo tolobi ke azali na parcours ya 7 jours oyo akosala kuna mpona basambisa ye efasa une semaine mais soki akomi lelo le 28 ça veut dire lobi eza premier jour ya arrivé na ye na kati ya planète wana makambo nini oyo akosala kuna akosala observation ya planète ça veut dire premier jour ndenge okoma lelo tobandi otanga premier jour observation ya planète faut observer planète donc bakobimisa ye mpo akota na observation planétaire amona makambo monde wana kuna ndenge ezali deuxième jour akosala oyo tozokobenga lokola visite ya koyebana to visite ya koyeba planète dans la deuxième jour akosala siko visite ya koyeba endroit oyo ya komi troisième jour ezali contact ya koyebana mpe koyambama na kati ya planète dans na troisième jour akosala siko contact ya koyebana mpe koyambama na kati ya planète quatrième jour ouverture ya vision spirituelle planétaire na ayeba mobimba ya planète donc na quatrième jour nde siko bafongola ye vision amoni siko place oyo ya komi nde ekodetecte ayeba mabombami ya place oyo ya komi cinquième jour réception ya force planétaire
oyo ekotondisa ye na bakapasité ya planète. Donc 5e jour mutu akufaki na 5e jour so akomi déjà kuna akozwa nde siko akota na réception ya force akolata siko bokasi ya puissance oyo milimo oyo eza kuna na bamondi wana ezirsaka na yango. Nde tolobika na 5e jour akota na réception ya force planétaire oyo ekotondisa ye na bakapasité ya planète. Na 6e jour ezali ouverture du parcours. Yango wana mutu so akufi esengeli amimonisa na kati na biso na nzoto to pe na ndoto pona tozwa identification na ye. Est-ce que akomi na planète to pe bandoki bakangi ye. Délai wana tolandela yango à partir ya 7 jours jusqu'à 28 jours. Il faut alakisama. Muta kufi zonde kono kufi sala siko calendrier de mort landela na 7 jours ti na 28 jours. Ona oye basikoyo est-ce que akoma ki parce que soit komi voyons ça biso signe. Soit yo ça signe te ça veut dire tantôt mané vraiment isalama to bandoki ba dévier chemin. Parce que mutu musu ba ko na prison pa bandoki mais à l'audition ndoto pona omone sika pasi oyazali. Mais mutu akena mboka ya Nzambe awoyo kolotisa ndoto ekozala na kati ya pasité. Parce que a changé attitude à vie. Oboyi bakoko fimbo kekele osoya na ko nzana libumu. Donc 6e jour ya arrivé ya mowe na kati ya planète. Tolobi kuna akolata sikoyo ouverture du parcours. Donc alimo josko accès po a sala ba fongwela parcours abanda siko makambo akuna par rapport à la continuité. Et 7e jour, les alakashiko détermination, il y a programme, il y a continuité, il y a moué, paix jugement. Donc, dans 7e jour, à la détermination, il y a programme, il y a continuité, il y a moué, paix jugement. Parce que dans 7e jour, dans l'observation, il y a 7 jours d'arrivée. Parce que dans mon kili, au sali parcours, il y a 28 jours. Tamboli, mouta koufa bozo lele koto ba matanga eza mais kuna mwa lemsu muta mona ke na katanga. Ou bien muta mona ke place mo bo ya bande ko sillonner mingi. Wana ezali au revoir. Dernier parcours. Il y a vie physique. Si koto nga koti na vie spirituelle, tolobi vie spirituelle et kabwa na 28e jour. Manifestation divine, il y a Sanji et Sali Moussa, on peut obéir sur chaîne d'attachement. Et les lots, comme malala accueilli dans le monde spirituel, il y a bakoko. Lobby na tongo, première journée, tu vas dire au tanga, à Ouzana, observation planétaire. Deuxième jour, on a visite, il y a planète. Troisième jour, on a contact, il y a P yakoyamba manakata planète. 4e jour, ouverture ya vision spirituelle planétaire pona ayeba mobimba ya planète. 5e jour, réception ya force planétaire. Oyo ekotondisa ye na ba capacité planétaire oyo ya ndosela siko misala ya continuité. 6e jour, ouverture du parcours. Yango wana mutu soka kufi esengeli amimonisa na kati na biso na nzoto. Tope na ndoto pona tozwa identification na ye malamu ete est-ce que akomi na planète tope na destination finale tope akomi te. Donc toza juste na délai à 7 jours jusqu'à 28 jours. 7e jour mutuana aosa sikoyo détermination ya programme ya continuité et longo na jugement. Parce que soka sambi azana toki balaxé appareil plasmatique atambolaki malamu mbamoko a continuer na yenda ya continuité. Akoumela te bakomotinde pe ba service azoya ana mokili pona kosunga bato. Mutu azobela yele mso ayo la likasa moboy o se traiter nango. C'est ça les serviteurs naturels. Talatina oyo biso tolobeli makambu oyo na bwanya na maele pona mutu na mutaye ba logique nini obako batamusaki makambu ya bawe. Ça veut dire na 7e jour atorobi détermination ya programme ya continuité pe jugement. Accès du travail si parcours ya kozongela biso pona continuité de programme oyo
echamaki na recommandation des esprits bantu na makambu o etali secret ya livre des morts. O ezalaki kolimbola biso na bosembo nyonso ete tokufaka te kasi tokendaka nde kobakisa ba capacité ya parcours ya évolution du monde pona kozongelaka baye o batikali na bomoi pe kobakisa bango bamakoki oyo ekotombola lokumu ya mokili na Nzambe. Premier principe, etamboli ya muntu na kati ya mokili na Nzambe nde ekosala continuité des programmes ya bomoi ya batu après la mort. Soki otambolaki na bokeseni yeba yango malamu ete okotelengana pe batu na misala mabe bako utiliser yo après la mort. Deuxième principe, mutu aboya makambu ya mabe oye kobebisa bomoto na ye to pe bomoto na biso awa na mokili po na sima ya liwa molimo na biso ebanda kotelengana te pe ekobotela biso banganga ba malfaisance pe kindoki magie to pe talisman ya négativité ekobimisa ya biso kiboza bolo nde lelo oyo ebimisi makambo ya Satan ka makambo ya baliwa oyo ba mort nde bato bazo kokufa nde bote biso makambo ya Satan yango to biso makambo eza ba principe na ba caractère na to koyekola parce que ça livre bimba poto yekola ba principe ya etamboli ba principe ya evangeli pona na simali wana biso tozala pe to se retrouver na monde ya Nzambe et fort wana sko mutu face à la yango o contrôler etamboli na yo so zo tambola na makambo mabe tikaka yango parce que na simali wana yo milimo na o ekoke na ba monde diabolique pona ko servir ba diable mais so tamboli o respecter ba principe o tozolobela bakoko batikaki nde eko permettre molimo na yo ekende na mokili ya bakoko pona tolia lipati ya suka na bakoko na biso ya petwa oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzana libumo donc pona mokwa lelo tolobiake na 7e jour ya mowe soka komi na monde ya bakoko ezali détermination ya programme ya continuité pe jugement pona azwasko accès du travail si parcours ya kozongela kabiso pona continuité des programmes oye chamaki na recommandation des esprits bantu na makambu ya secret ya livre des morts oyo ezali kolimbola biso na sembo nyonso ete tokufaka te kasi tokendaka nde kobakisa babokasi to pe ba capacité ya parcours d'évolution du monde pona kozongelaka baye o batikali na bomoi pe kobakisela bango bamakoki oyo ekotombola lokumu ya mokili na Nzambe. Premier principe etamboli ya batu na kati ya mokili na Nzambe nde ekosala continuité des programmes ya bomoi ya batu banso après la mort soki totambolaki na bokeseni yeba yango malamu ete tokotelengana pe bandoki bato misama be bakutiliser biso. Deuxième parcours, deuxième principe, tobo ya mabe, tobo ya makambu nyonso ya mabe oyo ekobebisa bomoto bwa biso awa na mokili po na sima liwa milimo na biso ekobanda kotelengana pe ekobotela biso bonganga ya négativité to pe ya malfaisance pe kindoki magie pe talisman kiboza bolo nde lelo oyo ebimisa biso makambo ya Satan. Yapona mukwa lelo tosuki wana tosaleka video oyo na reconnaissance ya suivi ya muninga na biso comme c'était prévu ke na kati ya continuité misalo bakoko bapesi biso tokolandela makambo nyonso pe mutu tu awazala servi soki to respecter principe na caractère ya etamboli ya mobimba ya kibobiso oyo tobungisaki pona to garantir bondeko ya libela na libela ya biso na bakoko o batambolaki na petwa pe babongiselaki biso vie meilleure oyo ekolongwa bomoi na biso kati na pasi pe kokausa biso pinzoli pona libela na libela mukolo malamu na kombo ya Nzakomba tozali elongo na libota ya koko malolo nzamba malala mafolo nzamba bakoko na biso abatela bondeko ya biso na bayo bazali kokufa
na tina ete bazongela kabiso pona toyeba bozindo ya mokili ya musuni pe ya mokili ya molimo pe biso to milenge ya libela na tina ya kobongisa etamboli pe ezali na biso na kati ya mokili pona toyambama na bakoko ya peto atoli ya lipati ya suka na mboka ya Nzambe, mboka ya esengo. Oboye bakoko fimbo akekele poswe na Kongo nzala na libumu.